Nadana sengo moko fati beton. Ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, hein. Bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué. Mais bazo yiba, bazo détourné, Sony. Makala on combien de présidents balekania ba yebi ngote. Yepenya ko corruption na système mboka to comme ta ville lelo. En tout cas nzamba batela ye. Asala ko kugana mai. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous allez koyamba basa. On a vu sur la carte Tindika télévision. C'est votre humble servante, c'est pour Kinto, mais ça toujours comme on a. Na betando miki na bino bisika na so la son mais ça ko na bino. Bon continuer qu'on s'abonner massivement na carte Tindika télévision. Bon liker, bon partager vraiment basa on a vu so. To koyaka toujours ko mettre le bino masolo ndenge toujours mais ça ko yamba ngo ata réel le but au message toujours ko couru. Derrière actualité, le lot tozali comme d'habitude tozali na mo na mboka internet to ko sola. Sur ba question ezali vraiment actualité ya mboka na biso invité nga ko poussa déjà na combo ya internet mbote mo na mboka internet. Oui, na peso mbote to po ba juro benado kandeza na niveau mo ya ko sakanate. Oh. Donc tebisi bango Bible eza divisé par deux. Bible ezali na Ancien Testament. Na Ancien Testament parce que monagi Moïse enseigne la loi. Ndé ngwana. Dans l'Ancien Testament ezali la loi. Toya na Nouveau Testament. Donc to comme si on attend de la grâce. Là c'est fatigué béton siko aéroya. Donc on attend il y a Jésus. Na minute on ndenge déjà wana présent fatigué ba oti ko couronner. A oti donc ma meilleur diplomate du monde dans une médaille lobby. Donc tour à Liboso azwa ki médaille abimi meilleur président ya monde. Tour à Liboso. Médaille ami bala abimi meilleur diplomate. Donc pour vous dire que nzamba lingara place au bazo bundisa yo ye a otombola yo malembe. Donc c'est-à-dire nzetambi là ba okata ekola ba okata ekola ba okata ekola anonyme. Ah ya yo ngwana anonyme. Hein? La main qui donne c'est celle qui reçoit. Et puis sans oublier elle était tout en blanc parce que son cœur est blanc. Naïbi déjà aux ana otalanga déjà. Charlotte Ndenga déjà azana na Pointe na 15e arrondissement otala déjà. Mbangu pe na Suisse naïbi que Jika oza déjà na Tindika otala internet de l'IDPS. Jika talaga moi ça pembe. Merci maman. Na kopesa conscience ko pesa mbote na makolo chaîne mozali ba boss tanga papi que lina rifin qui sombe mon boss Lucas c'était Jésus na kati à Londres ali da tango ya ma fraise de partout na bosani ote ali da tango ya Benedicte Mwanza veut dire maman na cèdre donc directement to kima directement to kota directement na masolo na biso moi mboka dossier ya Ceni to ebite soki to suki nango parce que to moni ensemble ya ba Katumbi assemblée katumbiste si on peut dire ba réviser ko signer ces candidatures. Et loko yo to loba ki yango bien. To loba ki yango bien et loko yo. Église catholique a bandi ko combattre RDC avant indépendance. Yango to zo baba na poto déjà bo bongama, zo déjà position pour internet azo popula déjà. Dans église catholique et bandi ba bêtise na bango avant indépendance. Les mêmes églises catholiques ba bandi biso ba bagarre ti na CNS. Conférence nationale souveraine. Toujours c'était l'église catholique. Donc on a remarqué, chute il y a RDC. Donc ils ont basé dans l'église catholique. Donc c'est-à-dire quoi? Batouala balia kambongo ya Union européenne. Hein? Balia kambongo ya Union européenne. Balia kambongo ya Union européenne. C'est-à-dire quoi? Ba déranger Congo. Parce que l'Union européenne, normalement n'est fachi à l'écart où il y a CP la raté. C'est quoi? Union européenne. Église catholique, bah yokana Union européenne, bah rassurer Union européenne que bakanga Ceni. Donc bah rassurer Union européenne pas ou tembi, chole na ambongo. Olandi, yango moni, tangu to bandi, makambu ya vote élection. Bango basala ki de, biso tozaki 6. Carrément balobaka na voix majorité mutu elekaka. Donc c'est vrai que normal pour biso déjà. Tozaki na combo na biso arobima na deuxième combo. Olandi, tu ebe que so to beti eloko yo, ba koboya to beta deuxième non. Olandi,
biso déjà toyebaki nos cartes eza déjà ndengwana siko ambongo tellement alingi bakasente parce que ambongo alinga bakasente suite Touche pression la gratuité ya scolarité mama école fictif ambongo ayina biso yami balé ndenge aza déjà ona alinga biso te en a problème oyo au moins quand ndenge et les cas qui tous tout conso ambongo ayebaki ba kombo e robima na Ceni ayebaki makiese a robima wana ayebaki ke matondo a robima wana ayebaki mavungu mutu a robima na to maimona ayaka bena kadima asimbi mutu bien de kwa fachi totalement taga kadima bien de kwa fachi ote mulubate to bandela olandi alors na biso ikambute dodo kamba bon ezarie baké pas mboso bon la pesi 48 heures na 40 heures c'était hier toke babi ono ndeza boeto sola dodo kamba bino bozaki deux personnes bosola ki place na bino moko na sala bien biso pe fo e bo pesa biso temps to kota na salo ya biso to sola pe to bimisa botu na biso olandi bon ça va to koti wa déjà chole na ambongo donc na zeb sabino ko eza na batu lelo na lobby et si balongo église catholique donc azo perdre kaka batu sikoyo tant to koti to bino président biso ngabi ata bango baboyi kadima bobimisa deuxième carte biso to betagi Paul Sapu donc c'est-à-dire toyokanaki déjà que non na 6 wana atanga baboyi yo o le kaka donc c'est-à-dire 6 wana sikoyo eza carte na biso déjà donc sikoyo to tche ba kao so bango balingani souci ezaki wana baboya muto abimaki wana de façon que basenga dialogue na dialogue wana sikoyo bakanga e ba poste mususu so na élection bambrier biso alors na biso maman zala calme zala poser d'ailleurs affaire ya confession religieuse wana anena bango presque ya soka ngoyo donc tozozwa ba faire ngo et ozonga un jour na ministère ya intérieur olandi alors na bisayo catholique ambongo utembi chole na biso batu wana baza basuka na baventurier et jamais vu donc batie poto tellement bambongo ya union européenne balie so union européenne a bango pression faye normalement bakanga Ceni parce que union européenne alingaka un nationaliste te na Congo parce que bita union européenne zali faut Kabila to Katumbi aleka parce que bango bana associer la code minier ndiangona yango to sengi na France na Belgique bon s'occuper na makambo ya bamboka na bino vous comprenez nazo bisango lelo depuis que le Congo est Congo tozaki poubelle toza fulu donc tozaki non considéré pendant tout ce temps Kabila leki na mboko yo ba considérer biso ba animaux ba nyamazamba na biso banda fachi azwaki pouvoir na Congo États-Unis ayebaki ke mboko ekomi la République démocratique du Congo c'était le 5 mars 2019 yango moyaki fachi ba betele hymne national à la Maison Blanche pam 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 donc depuis que les États-Unis ba betela un président africain hymne national ya mboka na Maison Blanche des places ton dit maman que non République démocratique du Congo et un pays yangwana alors to sengi na France na Belgique botika ba aventure ba mbriema alors na bisio Paul Sapu ba wana alors dodo kamba akendaki européen et mukanda lobby endimami déjà na 2023 tu as vu si baroboy oui il y aura bel et bien les élections toboité mais politiquement parlant il y aura les élections mais faut c'est la identification oh ça malukonde alobaki quand on parle d'identification et ça les recensements tozo c'est là maman na bisayo a donner na odenda boyeko banjeu politique comme ma ben na Congo et comme ma be nazo banga kalate opposition et recouffa parce que opposition et kufi mbamo politique tigi elengi yango tebisaka bango kwanga ba pesa na bateke nsaki madesu na bayombe bukula bonseka et pas baluba mais politique université batika la IDPS moi mboka tokota directement na moi motuna oyo ezali ya actualité politique tomoni adhésion ya Kofi Olomide na ngambu to na parti ya Batu Likwebo na ADFC tokatoza moi intervention na parce que tomoni basili koloba été bilan ya chef de l'état ezali négative to éviter ba propos na ko bimisa yango du coup na après avoir kozala adhérer
ezali moi bien te tobite soki bino ba yimboka boyambi moi adhésion na ndenda Maman Sephora merci pour na mutuna na yo. Na roye biso boye oyo o sa na émission asa de père et de mère. De père et de mère. Aux Hollandais. Donc né grandi natif de père et de mère. Muto yo otuninga na Kofi Olomide. Auti considéré na FDC pas bahati. Maman Sephora oyambanga to na ba émission na yebisaka yo musique essaie daya kale kufa. Bana poto lelo basala berere bokomi si jibe mutalar wera komi mutalar Kofi mutalar. Siko bana poto ba comprendre que non masolo neza na politique. Siko tango bana poto siko ba komi erocha bisoka ba musicien ba dindi. Yango moni moment oyo vie Antoine, poko mneka vie Antoine. Vie Antoine tanga bandi musique na Congo, vie wana abanda musique na banzambala. To vie wana azaki mutu ya bang alingai banzambala trop wana biso bana mike. Do alingai banzambala na babubu. Boso comprendre Siko tango comprendre que politique eza en plein ayena politique na retard. To yango omoni premier argument ne abetso na retard. Boso comprendre Batounie, yo koti FDC. Bon, si go bilan ya chef de l'État. Est ça négatif, to positif. Alors bini, est ça négatif, donc aye bine rien. Si go on a bomba kasi on a fungola yo. Pendant que biso, nous on avance. Vous voyez que chef de l'État a tosomba 10 monteurs. Donc ba monteur wana ezani. Donc ba chaka on a chaque province. Donc ba monteur wana e robanda ko koti sa mai ya komela. Province mobimba. Parce que monteur moko et ça, la capacité à province moko. A son bien on dise pour la régie des hommes avant d'igner. Les lois n'a l'andi Jacques-Claude Mvemba, président parlement provincial ya Congo central. Jacques-Claude Mvemba dit ba namboka boluka ka misala ngo eye en désordre. Pour wana o etongama ya banana. Et ça pour moko ya long profond. Donc il ressemble à 2 millions à 3 millions d'emplois. Donc carrément mamoko mwanda wana Boma, Mamoda et comme il file. Parce que le paquet de Titanic, sont Ebanoya, côté le Mahana, même le Congo Brazzaville, a bénéficié de la Babylone. Donc, dans ce cas, Maman Sephora, tout comme en 2022, Torosanga, na conquérant. Et que nous avons regretté l'opposition, ils sont d'ailleurs. Ils sont d'ailleurs parce qu'ils ont adversaire. Parce que nous avons déjà, Fatih déjà, ici, ma PCE, a mis meilleur diplomate, a une médaille dans le lobby. Donc, tout le monde. Parce que sacré on est donc au tombeau maka. On l'a dit. Alors viens toi ni nenga zaona à côté politique mais aye ba ngeno à quelle faux place. D'ailleurs leader ne moko bahati lukwebo. Alors binin candidat na bango ezani Fachi Beton. Mais tout le monde peut essayer joli sans kabou ya sili koloba et Félix Antoine est l'ennemi numéro 1 de la corruption. To ko to moins intervention. Maman na roya bisayo pona mituna na yo ngai naza IDPS plus de 15 ans. Ozo mané. Donc, ne grandi makambuto IDPS. Nazoe bisayo, président Abisso Félix. Défaut na place et salaire. Défaut na y. Donc, il y a défaut na ezani. Défaut na y eza ki motema malamu. Alingi batu na niveau mo ya sakanate. Donc, il y a zarago. Donc, aroli biso même 100 fois, 15 fois. Tanenga ayambi ya musitu. Parce que musitu déjà, ba comprendre que non, abeti mabesi ko faut balanda vision na biso. Alors, ndenge eza déjà boye ngala bisayo. Na bisa bango boye. La porte est ouverte. To zelaki bat ensemble ba banda kolongwa. Facile ka lombo batoloba ki ba longwa nanu, ba longote. Preuve ane ke yana bi maman. Et o sala nga ko banga ti 2022 opposition e kobunga. Jean Bordeaux Mayo. A komi na place ya kitengeye zusiko. Et là nini Fachi abendiye. Atali maturité politique na ye. Atali maturité politique ya Jean Bordeaux Mayo. Pona nini? Batuni Jean Bordeaux Mayo. Mais bino bolobaka nini caméra banda bakangaye. Habité caméra bakangaye na makambe tali politique té. Les affaires judiciaires. Olandi. Donc caméra kenda boloko na makambu ya kimuyibi na ye. Yango ye mope caméra lobby a lobby. Atanga na yibaki mbongo na ngai etali bino te botika ya kotumusa ngai. Abeto mo lobby. Donc nazo bisayo opposition ezobunga. Ok, fallait l'opposition et ça la caca. Parce que la minute, tout ça top et on s'en a été. Et là, qu'on soit un souci, les animes. Mais c'est faux. Rwandais va étudier biso. Parce que les missions à biso étaient à la marafort. Rwandais, service à renseignement, il y a qui internet, qui est satellite,
qui est yokason ayebi tout ayebi biso tout babi bon parti oyo kimisi biso eza IDPS ba parti tout ça na Congo eza lembele parce que na Congo eza la radio parti MPR Mouvement populaire de la révolution na IDPS Union pour la démocratie et le progrès social donc oh tout le monde na bana mike ba fantilier sikoyo Rwanda babi bon sur poto déstabiliser IDPS neni batali ke a la capitale ba kokate na minute mama Sephora na Bukavu na Sud Kivu 250 Nyamulenge ba s'adhérer na IDPS danger sikoyo donc 250 Rwandais do ba Nyamulenge ba s'adhérer na IDPS pour sikoni ba banda sikoyo ko kanga biso ba présence cellulaire rwandais présence sectionnaire rwandais présence fédéral rwandais rwandais donc ça dit bah moi non faut infiltrer comme ça le rôle ambassadeur na IDPS sur faut bah règlement d'ordre intérieur il y a parti la biso bah de nani IDPS il dit parti na biso donc bah biso bah na IDPS aller pour Rwanda lingi pouvoir trop comme ça si on va infiltrer biso alors si l'objet se retrouver na IDPS il y a Rwandais yango to bête déjà mise en garde à présent fédéral et à Sud Kivu donc a commis considéré par Nyamulenge na kata IDPS danger déjà pour nous yangwana olandi évolution à IGF ce qui est commis par rapport à banquette na yeto par rapport à évolution ya musala mais na royebisa yo boy inspection générale des finances en même temps to Robert Azali police officiers judiciaires à compétence IGF bah ça musala bah comme il faut mais problème est nini acquis des droits quand on parle acquis des droits la justice va magistrat ma Sephora to outi ko détecter 96 magistrats corrompus jamoni batu ba okanga mate donc la mission kolongola un individu c'est facile comme bonjour mais combattre tout un système ça prend du temps donc système est ça mon trop donc ça dit quoi tananu ba beaucoup mes to changer ba onomte ba kabilis aussi ba DG ba donc baza musa les ana no mulai donc yango ozomona côté musu ba boudé fachi beto neti beaucoup meso ya kalamu lobby na leki wana avenue wana oyo erobo okuta de ba chel baze belé a popo kabaka po ba chel ba bandaka tongo ti soir bazan avenue e comme fulu so ba chel ba telemara na ba fulu wana ngabi mais siko tanang avenue ezaka mukuse te ezala mangaina popo kabaka sikoyo po siko talaka maison de la Bible siko babandi ko telemana na fulu nyo sezani ngobila aussi kadima donc ça dit dabiso ezala batu mususu ko donc bango balingi ba détruire union sacrée yango moni tanet o lobby oya transco azu sanction nemi oya sanction azu sanction neni yependa ayaka musala na banganga donc akota na banganga na bureau ba ça ba cérémonie pendant que to sombi ba bisa sika et tambula mais ye azo futa ba tout quel niveau ya motema mabe donc balini échec wana fo et la chef de l'état maman na ebisiwa heureusement to kaba Congo na maboko nzambe ezaki le 23 juin 2019 fachabi alobi nzambe zo place sala na yo mais à garde na catholique parce que à Mbongo Chole ou Tembi ton senga na IGF à ça avant déjà audit il y avait école fictif d'ailleurs na auto personne information et mususu ba abe wana misatu ba prêtre wana oh to kanga avec et ba refofer ba lobby ba tangi kombo ya Mbongo donc kalaté Mbongo bazako interpeller pendant ya pese bango et ba soutane dans elongo ba fictif ya école et comme ba fictif ya ba prêtre sikoyo lobby depuis que le Congo est Congo ba Congo bandundu Équateur balongoli tous les enseignants fictifs depuis que le Congo maramabo et salamasiko est-ce que tant Kabila yo au tolérant et puis Kabila avant né niete azo senga salaire né il y a 6 mois il y a un paiement et puis quel courage de enseigner banani Nicolas Kasadi maman tala si mazonga mo tala mutandi wana enveloppe parce qu'il faut remettre na famille à honorer Sama Kwete wa étudiant o ya sile ko kufa na Ilukinga to moni premier citoyen de la ville sile ko remettre dans enveloppe mais to moni ba ndeko bele ba se plaindre abi enveloppe ana ezali te ko zongi sa bon moyen oui ba na raison maman
Tozo senga réforme ya police. Tozo senga réforme ya police pourquoi? Les loyo tracasserie et aussi la tête tangue kasongo azawana. Kasongo asana ba colonel na o déjà appelé ça banco. Par jour, kasongo enveloppe ya tracasserie o azwaka par jour, azwaka 2 millions de francs congolais. Wana mbongo ya tracasserie. Donc yango moni yesiko atonga banda kunae na bambongo ya ba tracasserie. Olandi. Donc net yo olongwe po koma mama na embouteillage kasongo. Yeba que non azo bénéficier. Donc na soir nango ana 2 millions de francs congolais. D'abord siko tana nous ba colonel wana bazo 5 6. So bambongo wana yango atongela ngo ba mapango na 7e mairie na 4e mairie. Donc nazo biso y a d'abord tant qu'il y a zaona tracasserie et aussi la tête. Donc ça dit faut qu'on longo la police mobimba. Et puis police jamais arrose la nanda ya manzanza. Donc faut batonga ba commissariat. O les abiloko sur énorme ta fait Daniel Asselo. Donc ozana musala makasi. Et puis ozana musala okende mbango na est. Et puis to sengi bango état de siège. Ba ça la biso évaluation. État de siège, ba ça la biso évaluation. Toi ba to komi wapi to okende wapi. Poto suka wapi. Affaire sociale to suka ngo wapi. Biloko yeti sikoto yeba. Wana kutu balobaka nan na balanga nzembo si bayemba. Niongo ya libumu eleki niongo ya kolata elamba epesa kansoto moto melesit mama affaire makambarolia nazo bisayo babandi ko panza ba conteneur partout. États-Unis akoti makambuana. États-Unis asa koti makambuana makambu ya biloko olia d'ailleurs lobby etozekina o musuana jamais reçu à lobby donc na Éthiopie na moni des conteneurs. Oye moi muke na rompa victoire côté na mo sous des conteneurs mais to 5 ba panza on a commune mobimba poni babiloko wana peuple famo na on ezote kama ezapo na peuple alors to comme déjà na fin du mois o to pesa gi ba opérateur économie parce que liboso to kanga bango ezagi ba permis d'exploitation to kangi bango bandima que non ba okita ba prix so fin du mois et coquille biloko na biso déjà essayé ce que faut to changa na ba conteneur on a peuple la monango et ça na prix moko ya si donc makambarolia nazo bisa yango na bi nazo regretter ti bané prochain fachi ozanga na conquérant donc to kena babuna lentement mais sûrement moi mboka to mo koma na suka émission na biso to ko to zoma liloba suko ko pesa na bandeko balandi yo et puis numéro na yo to zolo baga ngana za de père et de mère Zaba Moutouza na lobi wana congolais vrai congoman yango ozomona eloko okatumbi ba chasser kuna yangwana John Biden na landi lobi pas question acha candidature na présidentielle parce que à lobby je connais Tshisekedi le fils à partir de son père abi nazalaka na séminaire moko na Kinshasa na Kenabi to sola na père pendant 4 heures du temps et puis père ne azali membre na biso ya CIA alors fachi to zaneti mokolo nzamba koya voilà yemoko John Biden Olandi alors ndenge déjà izana katumbi déjà atali kene place ezate mbamo abandi ekotake kingu baba hotel yo lo bana baluba ebongo ndenge zaboye ndeza boye to lobi boye to refuser te muta za la congolais mais ba poste wana ko bo mekate et ça 10 postes ba mekate et lorsque cela Arnold Schwarzenegger a raté présidence yangwana pour azara déjà gouverneur en la Californie mais azara de père et de mère parce que azali de père et de mère autrichienne ndangwana alors yango to lobi boye bato tout bozo landangai to na maman na colère bozo mane parce que ba pesi biso déjà ndingisaka no to bandi face de guerre ya média déjà ibandi nazo biso biso to biso emasoko nzungwa donc to kanka munoko mukolo mutu akufa déjà to dénoncer que non 250 banyamulenge basadere na IDPS na Sud Kivu 250 banyamulenge tokeba donc balingi ba ko bomalobi ba internet ba yoka son ozo mane batu mususu tout consort ba gili tout consort tokeba biso pe po batu na baye avec bit parce que Rwandais ayaka po a konza empoisonné avant diwana po balingi ki bo konzi trop donc naibi ke batu ba holandanga basé belé aussi les grands rédacteurs en chef Espérant Mbongi Mansaka la presse là aza déjà wana aussi Emmanuel Lissassi les grands prêtres ozo mane yo na volant soko vandi bena posé les grands prêtres Emmanuel Lissassi yangwana et puis Chita Sima elle était tout en blanc hein? La dame la plus célèbre de Paris est roi Vandi à Ota la Sikobu Charlotte Ndenga il y a Vandi à l'objet tu sais bino sapo roleka ngabino eza la sapo eza Denis Kadima mutumo kaka eza ndingwana aussi Jika
de Genève, binotou Yangwana, aussi Yvan Malapé n'a pas si bino et bambota trop. D'ailleurs, il y a bosé belé, plus 243, 97, 20, 44, 237, plus 243, 97, 20, 44, 237. Le Congo est sacré, elle ne sera jamais vendue. Le Congo restera un et indivisible. Merci, merci fidèle internaute de Tindika télévision. Pour qu'on voit la souka émission la biso. Merci pour notre temps, vous s'abonner, vous partager, vous liker, vous consommer vraiment la vidéo. Et comme ça, vraiment qui toko, bah si je suis dans notre pétro, yamba kango toujours. La sima caméra, la bosse chaque fois, ça a toujours là. Mike Luzier, Dio, la réalisation. Et dans l'internet, quand on va vraiment se revoir la prochaine. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, intense temps, où l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, où il la Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé un store et Sali Kakamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na yé. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so kotamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Il va produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilemwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.